mbote ya mingi na mokili mobima na bana ya ana ne Congo. Programme na biso kombo na yango Ana ne Congo, ANA espace NE espace Congo avec K, KONGO. Ezali programme moko e pasaka na YouTube, ezalaka présenté na ngai ya bino ndeko Toyo ne Congo. Bandeko, numéro na biso pour atteindre biso ezali 0044 740 40 22 327. Nagobandela 0044 740 40 22 327. Mikolo ya bwana komona yango na mir na biso na kombo ya programme na biso. Bandeko na biso lelo oyo tosolola muke makambo oyo bandeko basengi mingi yango wana na bimi baninga oyo baza kotuna Manu Bernardo Ndombele alobi bole ke to mona na ko Manu omoyo kwa mangili na kina ufuako kanse diambu na kala diawo bofigulu kambo emankaka kamena kwa ni mfunuko kamfunuko ani ko mukulutela Manu Ndombele Bernardo Mbutama Per Mulangi Manu Kimbote Kiagu Ibila kene kumbutama Sito mwogena sengiza kutala Pangyama Alberto Kuziama Ikusasulela Kuziama Pangyama Alberto Kuziama na Fransa Kimbote Kiagu Pangyama Filipi Kisivika Yandi kuswisi keni nanga Pangyama nzebo ufoi tu sevo Sangu Itomene luaga Pangyama Filipi kusivika yandi Kakumbogla tombogla Muta mutu Landa iku landa Pangyama de kiese Luenda kisoni kesa Lokota muna kula dietobo Ana ne Congo Bazako finga biso na baoy babi valeur na biso te babia azana mwa 2000 batu ba koma mikuna na 2000 inscrits kuna na canal na ye wana pe loko naza mutu ya beze te nasala ka beze te mena lobla ka makambo oyo important loko le tala ka mayele zanzela na yote moye okota na ngomba wana ezalite. Donc ba oyo ba koti na lingomba na biso ya Ana ne Congo ba oyo ba mikomisami na canal na biso parce que bazali bana ya mayele. Ba oyo bazali na matoi ba yoka ka pe balandaka baza ko kanga oyo baza ko yebisa bango. Lelo la sali ko loba na sana bomoi lobi na kozala susu te mbanza lukumbanza. Tokala epangi kele kututela makielika kasi katukele kunguila ko wao kenamodiaka ko kasi mukulutela ngiri nango ba oyo bazana matoi bolandaka nadi kana po diambu de swama tela ikulutela kwaka ikulu kwaka dio lozola lo lembizola tata gwalu gwambo Pangyama Nono Palanca Negra Lubaki na Lyon Kimbote Kiagu Manu Costa Lukombo na Canada Manu Mukubani ngina ngumbo Kimbote Pangyama Onketro Sandra la Grande na Alemania Kibila Keneko Pangyama Izolanga kuna Fransa Leonardo Nzolubonda
yandi ntuo utuka kuna Congo Brazzaville kanda de nene di nangana utuka kuna Congo Brazzaville eno kulumolu nanga Mama Maria taulaka kienga ketuya kembote kieno ilubila keneko pangya ma Gisele kuna Congo Brazzaville Pointe Noire kembote kyako pangi unkete kutubani ka kembote musuka bande kona ngai lelo oyo tokolobela makambo important Manu George Sandi na Belgique ndeko na ngai Vetokele Domingos Vetokele Holanda Maître Djibril Francisco Pinto bandeko Manu Ngombo Masivi Pangya ma Pasteur Chimba Luna Landi Matwa Boba Butama Dioku Pinula Manu Mayala Manu Diambi Bobile Unu Pangya Makiala Kubila kuna Irlanda Mama Florence na Irlanda Bolanda likamna kolobela lelo makambo important Pangyama Mama Manzambi kwetela diotamba kipila keneko Pangyama sotoke kunti katoloka ko kimbote kyako Mama Lukombu na Holanda Mama mbote na yo kibila keneko mama Pangyama Arlette Nsunda na Fransa Nsunda Tezo na Estados Unidos Mama Maria di Sengumuka kimbote kyako mama bandeko namoni bolobi likambo ya Kofi na mekaki kolobeli yango ndambu tika lelo na limbola mingi bandeko lelo bozolobela likambo ya Moïse Mbiye me bandeko na ngai Moïse Mbiye ayembala boni na Angola il fit un moment Moïse Mbiye ya na Angola batandeli ye tapi na aéroport mais na expliquer mbala boni je vous explique ko bota manamboka elobite ko zali mwana ya mboka wana kokola mwana na mboka wana soki oyebu mwana okoli kuna elobite ko zali mboka mwana ya mboka wana bandeko mboka bawelaka yango mabele bawelaka yango moto nyonso oyo bosepelele na mboka te bokoki koboma ye bokundi ye pona pe na tranquillité ya mboka na bino mais na bandela yango mbala boni soki bozali kobundela mabele il faut bobomaka soki na poison botieli poison soki masasi bobeti masasi soki bokati ye bobomi ye soki bokangi na maboko bobomi ye c'est comme ça babundelaka mabele likambo ya mabele ezali likambo ya lisekite moto akozala camarade na yo moninga na yo tango azali na bizaleli malamu azali ko respecter yo azali ko respecter mboka na yo moto oyo azali ko respecter yo te azako kosola ki camarade soki asali erreur bomoni ye moto wana balimbisaka ye te azali conscient ya malfaisance na ye tango azali koboma il comprend que o se manifester au kangi ye o décider mbala moko pese chance te il va comprendre ça aza conscient tango sala mabeke ate na kutisa ngai linga na zona leka ale yo kangaki ye tango répondre te o kangi kaka lingo boma ye il va comprendre que bazo boma nga pona mabe oyo na sali c'est clair bandeko na ngai na likambo ya mabele ezalelaka bongo bandeko banda Angola ekoma indépendant ezala jamais gouverné par les Angolais jamais na explica yango Agostino Neto azalaka Angolais te azalaki Burkinabé bapara na ye bazalaki ba Burkinabé à cette époque haute volta para na ye bapara bazalaki ba Pasteur bazalaki mité na Cap-Vert. Na Cap-Vert, c'est là que Neto est né. Lokola va parler avec un pasteur protestant.
mwana na ye bakordaki ye bourse ntango abotami na Cap Vert. C'est comme ça Agostino Neto akei kotanga na Portugal. J'ai tout expliqué. Bapara na ye bazalaki susu mite na Angola. C'est là que Neto ayi korejoindre bapara na ye na Angola. Po Neto comme président ya MPLA ezalaki décision ya gouvernement portugais batia ye. Tango wana déjà MPLA ese komi na Congo. Neto aye koya kokuta MPLA déjà tango wana Mario Lemos Pinto de Andrade président. Yango na mona rezeli MPLA Mario Pinto Lemos de Andrade. Na bandela yango mbala boni. Bandeko na ngai batu oyo balongwaki na FNLA tango conflit entre ba San Salvador na Bazombo bakendeki ko appuyer MPLA. Malgré tout, il y avait aussi des Bazombo à l'époque déjà au sein à MPLA. Une fois, na parla kibino, le vieux Sam abandaki nazali ba premier officier supérieur ba combattant oya MPLA liboso o bazaki na ligne de front. C'est les parmi eux il y a le vieux Sam Mangwana. Avant à traverser Ayana Kisasa. Bon se souvenir na interview à vieux Taboulei. Alobaki azoki Sam Mangwana tango auti na Congo solo wa portugais. Mais bara pela kabino ndenge nini? Bandeko MPLA après mort ya Neto ba Santomé dos Santos ba yeko so pouvoir na Angola. Et salike de Santomé, de Guinéens, de Cap-Verdiens bazala ba gouverner. Lelo oyo João Lourenço a vu pouvoir un Katangé grandi en Angola, mais il est Katangé. Mais ba expliquer milon ndenge nini. Lelo oyo au sein ya gouvernement angolais nous avons des Katangé na sécurité. Mais nalobi bota la binomoko. Général oyo akimaki akena Cap Vert akepisa candidature na présidence na Cap Vert. Bobosani yango. Bobosani na tunis bobosani yango. Hein? Chef ya intelligence militaire ya armée angolaise alongwe na ye akoyine kopesa candidature na Cap Vert. Na présidence akomi kuna a échoué alongwe na armée. Après ça, Jean Lourenço a eu pouvoir alongoli chef mususu ya intelligence deuxième soki Antonio azalaki muti ya mbanza Congo po a remplacer moto oyo akende pesa candidature na Cap Vert. Boyebi yango. Est-ce que on azoloba naza ko inventer tu nazoba ya solo? Que não sabe disso? Que o chefe da segurança foi dar candidatura na presidência no Cabo Verde. Quem não sabe disso? E o João Lourenço, que vai ficar presidente da República, vai tirar o Antônio na cabeça da segurança para recuperar a pessoa que foi dar candidatura como presidente em Cabo Verde. Esse aqui é Angola, governado por estrangeiros. Estamos a falar disso. Mas quem não sabe, Angola tem conjunto da música. Natanha dos Santos, la propagande de Angola, c'était fait par les musiciens angolais. Bakuduru, Banini, tout, et ça gobeta. Kouriandou. Nous trazions conjunto à tocar, festival, nous sais que, manifestation, nous avions conjunto angolais. Mais baroque c'est wana eke wapi. O wana eke wapi. C'est parce que MPLA a comprendre que peuple angolais a lingi bango lisusu te. Bazali na orchestre te oya Angola bakoko zwa ba betira bango musique basala bango propagande. Ba yebi yango. Ezali déjà signe ya shit na bango. Lokola pouvoir na Angola ezali na maboko ya baluba na bakatange. Yango na bozomona ba Moïse Mbiye soki ya Angola bazotiela ye tapi na aéroport. Depuis quand
Angola oya biso ezaka manduki na maboko. Angola oya biso ebetaka na fourmi masasi. Lelo Moïse Mbie qui n'a rien à voir avec l'Angola, akokita l'Angola, atoke na tapis, bachele tapis. Ba voiture beta ba sirène, c'est comme si l'Angola appartenait à Moïse Mbie. Qui est Moïse Mbie? Na lobaki, ba fingi ngai, batu ba lobaki parce que botiki ouverture congolais à Kota. Mabele ba bunde la kayango, mabele ba bombe la kayango batu. Likambo ya mabele, quel que soit kombo na yo, soki mabele za ya yo te, o pati ba kolongola yo to timoni to kundi, pona ko protéger mabele na peuple. Malaboni na lobele ya bino yango. Bomona ki mwana oyo na Canada zo finga nga soki nani soki makwala soki mbizi, j'avais bien dit ko boma ye. Azali ko kota na makambo ya Angola nene na rien à voir na ye. Basala ka bitumba bongo, eza na poison la nini, to vanda ki to lobela ki yango. Ba coup de fil etambola ki ba oyo ba se ba voyager ki ba ya ki to vanda ki to lobela ki yango. Mabele ba bundela ka yango bongo. Na mabele amitié ezalaka te. Toko ko lia sikoyo soke baby masasi beti to kundi yo. Kaka mwana ya mboka basolaka na ye. Me mwana ya mboka oya traisaka bakundaka ye ndenge bakundi ennemi mopaya. Soki kaka trahir, il faut masasi ebeta. Ko lakisa za mwana ya mboka oteki mabele okoki lisusu ko vivre te. Na bandela yango mbala boni. Lelo oyo bake kozwa Kofi, mais Kofi aza na faute te. Aza bako solliciter ye aya ko beta bafuti ye mbongo. Yango na Kofi aye na ye. Bake kozwa Mbiye. Bake na Mbiye wapi na Soyo. Mais batu ya Soyo a une histoire. Ba mikolo oyo ya Soyo na bana boboti, est-ce que boteki bango histoire ya Soyo? Po Moïse Mbie aya ko beta na ba drapeau ya MPLA e bino bomona ko kumisa Moïse Mbie. Mais ezali faute ya ba mikolo. Botei bana te, botei bana histoire te. Soki boboyaki, mais masasi ezalaki wapi? Po bobeta bo seki no awa na Angola, liseki oya ngambo, awa ezalaka te, ça c'est l'Angola mabele na biso, bozalaki wapi? Bandeko, soki ennemi azali kokota, faute na biso. Faute na biso. Muna koso diambu, mufite kala muingilu. Na lukatu la muingilu, maokulu lubondelemo. Manu Zakaria Mayala, Manu mabatiku visi muna chingu mbwa manu, muteta ngina ngidioko. Muna maokulu tubanga yi munza tufere kala ye muingilu. Na lukatu le muingilu. Lubeni pwasi la kombeni. Leki nangai Dr. Socrates. Oncle nangai Antonio Casa. Soki bo pesi vide ennemi akoti akosala o ali kosala. Kofi ayelaki mbongo na ye. Foti na ye te. Bazali na mitema lokola biso te. Depuis quand mon que non gouvernement congolais a bengisi musicien angolais akene ko beta ko sala propagande na Congo. So mon yango? Non. D'abord langue ezaya biso te, musique ne ko plaire bango te. Azana rien ya communiquer na peuple wana. Ba bengisi Kofi na Moïse Mbie po ba plaire ba congolais oyo ba koti ba s'infiltrer na Angola pour na propaganda. Yango wana, lokola gouvernement na pouvoir sont des Congolais, bakanisi ke bakotika mboka oya bango ndenge Rwanda occupé, baya koboto l'Angola, et puis ba continuer. C'est là que vous devez comprendre.
na sina bandela na loba na mboka bakotisaka mwana na bino ya mobali oyo abali mwasi ya ekolo mosusu akozwa mwasi wana aye na ye na mboka na bino pona nini mwana mobali azali mwana ya mboka na bino me soki mwana na bino ya mwasi abali mopaya wana azwa mwana na bino akende na ye na mboka na ye bomonaki dokolo babalaki ye aye mwasi suka niza wapi makambo ezalaka bongo tangu ye abali mwasi olie akedela mwasi na mboka na ye yani uzilande nketo wakizilande nketo nakafota kesa andidi me ba realite yango naza koexplike bino ba oyo bazaya kolanda na mboka na biso bato wana bango toujours basalaka mebe parce que eza mboka na ye te akosala malfaisance ndenge ye alingi parce que kuna na koti kuna abasekre eza boye tikana bato wana babomaka bango balimbisaka bango te même jugement ezalaka te o asamba ezalaka te bazwaka bango mbala moko baleki bakundi bango soki batiki bana na bana kokunda bango parce que bana wana bakoki kobongwa na un jour yango wana bisaka bino keno mwana kosi ikosi tumfulu kosi ikosi ntekelo kosi ikosi mbwa akobongwa na jamais lion to nyama mususu to mwana ya lion abongwa na tabato ngulu ekozala te ba principe moko simple bandeko mabele babomelaka yango kofi soki aza na matoi tolingi komona yo na ngola te toyebi ke oza na posa ya mbongo mais to rappele yo ke Lorenzo n'est pas angolais, il est congolais. Il est né de parents congolais katangé. Ti lelo asala ba ndeko musu bazala katanga baza soki ba musu bazala Angola donc toyebi na biso yango. Yango no moni to bimi to yebisi yo kofi to boyi kindeko te to boyi te to solaka na lingala to na français to boyi te oyo ayikola ki français akosola na français oyo pe abotama na Congo lokola biso to bazala ko baka lingala to kosola na lingala mais na likambo oyo tali Angola liseki oyo ya Congo ya babeze soki ya nini ezala te to sengi bino soki baye ko trouver bino boyebisa bango ke to yebi ke bazala minduki na bango mais to so douter ke bakoboma peuple angolais ni parce que biso to banda minduki yango ndenge bozala na podium mona to bandaki yango to kufi na bino na biso elongo to lingaka to éclaircir bino différence wana existaka biso bobengaka bazombo nous sommes tous des militaires na bandeli yango biso bobengaka bazombo bazoba nous sommes tous des militaires tango to simbaka manduki na maboko to lakisaka buzoba te tango to zaka na minduki na maboko to lakisaka buzoba te bandeko bozali na mbongo ebele bozali pays riche bozali na mayele boleki bato nyonso tout vraiment bolia mbongo na bino ya mboka na bino bosepela na mbongo na bino na barwandais bobina na mboka na bino biso pe tobina ya biso miziki ya bozoba bandeko nakotikela bino message moko génocide ya Rwanda soki ya Congo bosakanaki na bino tangu tokozwa Angola biso bangolais je dis bien ezala Angolais ya sud ezala Angolais ya est ezala Angolais ya ouest tangu tokozwa Angola boko comprendre histoire na mokili kotikala boko effacer ba génocide mususu boko parler sur l'Angola et boko se rappeler na yango
biso to défendaka Angola. Ote bino kutu baboya bino kuna avec bino zairese likambote babenga biso ba zairese be biso na Angola oya biso to ndimaka mutu ya sud, mutu ya est, mutu ya ouest, soki mutu ya wapi ata abimate pona biso azandeko na biso. Na bandeli yango biso na Angola ata bato baliaka matiki, baliaka salite, azala mutu ya sud, ata bato ya loto, soki bato ya wapi ndenge ndeko na bino wana lobaki to ndimaka bango bandeko na biso. Toko bomaka bango jamais. Po bazali bandeko na biso. Mais soki yo oyeli biso balangi mususu ba mangala o soki ba makambo nini. Croyez que parce que langi na yo ekokomisa yo ndeko na biso na mboka na biso obéir te bakokunda yo. Nazali clair na esika oyo. Nous défendons notre patrie. Nous défendons notre terre et nous défendons notre peuple. Nazali clair awa na clarifier yango. Boleki biso, bozana ba mbongo na bino, bozana mayele bobonga na bino. Makambo oya mabe bosalaka, bosala yango na mboka na bino. Parce que soki to zwi bokonzi c'est risquant. Bolo bakate bakana ki biso to kana ka batu te, mais to wela ka mabele, to wela ka peuple, to wela ka patrie. Nous avons des principes. Et bah principe wana il faut ezala respecter. Même écoute ngai na botami na Congo na ba principe. Ta na komi na Angola ne ko comprendre que oui. Angola na biso ezala ba principe, ezala une façon de vivre. Et biso nyonso to kotaki ba oyo FNL za ko kanga na Congo bazo kima service militaire. Tango ba komi na Angola, kuna FNL za lakite, bango moko ba kene ko mitika na service militaire. Ba comprendre que te mboka na biso dali bongo, il faut ça la service militaire. Et nous sommes tous des militaires et parmi nous tous na bateau basala ba cour na Kiba, basala ba cour na Union soviétique, basala ba cour na Roumanie, basala ba cour na Corée du Nord, basala ba cour partout na Yougoslavie, na Tchécoslovaquie. D'ailleurs, premier officier angolais militaire, officier supérieur, basala cour officier na Tchécoslovaquie. À l'époque, il y a une soviétique. Et bah Congo aussi. Bandeko, soki bakatange balu ba pouvoir na Angola, baye, bandeko, biso ba Congo te baka kifumu pukitsengo. E kifumu yala tumbuka. Biso ba Congo to baka e kifumu pukitsengo yala tumbuka. Bokonzi ezali pouvoir moko temporaire. Lelo ya yo lobby ezali mutu mususu. Ekoti okona tango na moi. Tango kolala il faut longola yango. Ezala permanente. Soki Rwanda asali 20 ans. Asali ko boma biso na Angola tolingi katange to muluba asala 20 ans te. Bandeko na mois ya août oyo impela kolongwa soka longwete toko balo Angola ou bien chaque province bakozo parti na bango biso ba Congo toko kata Kabinda Wish nambanza Congo toko kata yango toko longwa tosali etana biso comme ça bakatange bako continuer ndenge bazi bo konjukuna bango bako yeba mais soki nos peuples angolais vont comprendre que chez nous il y a des étrangers. Bandeko, sauf que Zimbo Konzi, vous allez comprendre l'histoire angolaise en dengenini. Vous allez linga batu, vous allez amitié, vous allez vrai. Mais tu lingite mutu moko boy aya.
asakana na biso parce qu'il pense que nous sommes des bêtes. Tondimaka bozoba na biso, mais topesaka réponse na mandoki. Et c'est là que nous répondons. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Nakomona arrogance na yo, oyo yoza mayele na yo tout tokomona yango. Maintenant munduki na ngai réponse ekozala et puis tokotimo na tokundi yo. Chez nous la vie continue parce que tout ça qu'on défendre la patrie, tout ça qu'on défendre le peuple, tout ça qu'on défendre mabele. Mabele ba tekaka yango te, ba bundela yango, ba kufela ka mabele. Vous voyez l'exemple de la Palestine. Hein? Bon, moni ba oyo ba occupé yango, suite na comment? Les Palestiniens meurent du jour au jour pour défendre la Palestine. Bon, mon Ukraine, ceux qui Ukraine, vous avez vu ça? Où est-ce que ça les makuna? Et ça a dit capitale et bossé à l'Union soviétique avant comme à Moscou. Lelo, Basiliki, il faut pas récupérer ma belle na bango. Na peuple il faut protéger Ango. Protéger Bango. Moïse Mbie, Kofi, ça n'a rien à voir na Angola. Ce qui va elingi, mbongo est gratuit. Ma belle abisso. C'est à nous de décider. Qu'on décide, qu'on sala auto, qu'on sala, qu'on kunda bango. Ce qui va matoi, bayoki, va vendre la vie na bango. Ce qui va yoki te, et ça li mo canon abisso, ya qu'on décider. Bandeko, je pense que le message est clair. Bati ka Angola na paix, tout bunde na mboka na biso. Boze la un jour bozo ko visa, boya ko tala ka biso to ko ndima bino. Pour le moment, bo vendre na mboka na bino. Mbote ya mingi na bandeko na ngai, ana ne Congo, lokisoni kisa. Ciao ciao.